Bateka yesu tolingaka bamata mukete babomi biso mingi toala kanda bateka yesu tolingaka bato wana te tolingaka pepe ade wana te na eshadar ye nesa monika mpo tene kabila so kabila aokima mboka oyo tolingaka bamata mukete kampo tezane fati ne base ye ne kampo ete Kabila kanisa teka def Félix pouvoir à cause de cela Kabila c'est na Rwanda Kabila zone Kabila pepper da sali bisonine 18 ans na kati ya pouvoir kuluna na kati ya kuluna va trop souffrir hein donc on ne va pas encore et le point de la côté il y a pas de mots ouais té nyokoli biso baba wana coalition on est talibango biso zali souverain primaire peuple souverain primaire toza desi ya bango nyonso omoni bato sai baofanda moko eza mpona président Fati biso tolingaka bango te bapolisie biso toye bafongola bafongoli te baye bapesi bango espace nani bakota donc sepena na acte wana te bapesi bango espace biso bato apouvoir bazolinga tokota te bazolinga biso bato Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao info plus tala pe mona info plus otala Mote na balandi nyonso ya Info Plus, merci na abonné fidèle na biso. Awa toza na palais du peuple oyo ezali investiture ya ba ministre ya gouvernement de toloba bozomo na ambiance oyo ezoleka awa ba drapeau eza kotonda awa ba combattant na ba militant ya ba parti nyonso oyo bino boyebi bazali awa na yango to kozwa ambiance oyo ezali awa. Vraiment il y a rien à dire, il y a rien à commenter, les images vont parler to landa yango.
joyeux d'être ici pour soutenir le président de la République, moi Mboka Fcc-Cash Mboka. Et nous sommes sûrs et certains que lorsque le gouvernement, le chef du gouvernement, qui est le premier ministre Ilunga, pourra présenter le programme du gouvernement, nous sommes sûrs et certains que ce gouvernement sera soutenu et on pourra avancer pour aller de l'avant afin de pouvoir élever notre nation. Au cas où le gouvernement se mettait en place, quelles sont vos attentes? Au cas où le gouvernement se mettait en place, nos attentes seront positives. Dans quel sens? Nous avons lancé le programme 100 jours. Mais si aujourd'hui, vous et moi ensemble, nous essayons de circuler particulièrement la ville de Kinshasa, vous verrez que le peuple est en train de se retrouver. Prenons par exemple le tronçon de l'avenue Université. Aujourd'hui, dans moins de 5 à 10 minutes, vous êtes au rond-point Gaba. Lorsque nous descendons vers Kabamba, des fois nous nous disons c'est de mieux que voiture revienne. Aujourd'hui, nous l'appelons Moïse. Ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi nous, les peuples congolais, aujourd'hui, nous avons maintenant le sourire aux dents. Voilà pourquoi nous remercions notre président aussi particulièrement, qui est le directeur de cabinet, pour avoir fait un bon choix de choisir le président de la République actuelle, qui est M. Fcc-Cash Mboka, pour être ensemble afin de pouvoir élever la nation et le développement aussi. Merci. Merci.
bateka yesu tolingaka bango ata moke te babomi biso mingi toala kanda bateka yesu tolingaka bato wana te tolingaka mpe perde wana te naye shadar ye neti amonika mpo tene kabila so kabila aokima mboka oyo tolingaka bango ata moke te kampo teza nde fati nde base ye nde kampo ete Kabila kanisa teka Félix pouvoir à cause de la Kabila c'est na Rwanda Kabila zone Kabila PPRD à Liboso 18 ans na kati ya pouvoir kuluna na kati ya kuluna ba trop souffrir donc on ne va pas et le point de la capote ya ba tuer pas de mort oyo te nyokoli biso baba wana coalition wana tali bango biso tozali souverain primaire peuple souverain primaire toza desi ya bango nyonso omoni bato sai baofanda moko eza mpona président Fati biso tolingaka bango te bapolisie biso toye bafongola bafongoli te baye bapesi bango espace bani bakota donc sepena na acte wana te bapesi bango espace biso bato ya pouvoir bazolinga tokota te bazolinga biso bato ya pouvoir
landaki wana baimage oyo tozweli bino awa na palais du peuple yango tolobisa bakosanuse massivement bomoni ambiance nini ezoregne awa tokutana na mikolo mizali koya epuis bosabone massivement na info plus soki olingi otala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala